Saratola TV, la chaîne qui assure, Message nazana ngo pona Maître Botamba. Maître Botamba, somo nazana moi va réserve muke a obimisa message yo. Mais nga na flasher muke o comprendre pourquoi na yebisio o lukanga. Makambo nazo yebisa yo nzamba talisinga. Ezana batu oyo ba fille oyo même temps ozala awa même temps oza kuna na mboka poto oyo pesa bango ba engagement ça veut dire linga bango vivre na bango vanda na bango alors ba fille wana nyoso wana bazoko luba ba fille wana nyoso wana bazoluba mabe pona yo eza révélation za matali singa alors eloko yo omoni salameli yo wana c'est parce que ezana eloko moko boyelekaki oyo yebi mais non senga na yo obenga ngai po na pesa ba orientation au molimo santa pesa kinga sino ba fio bazolela na kombo na yo na loba mingi te benga ngai voilà deuxième message na lobela ki nzamba taisanga ipo na ndeko moko ya danseuse o esengeli ale kana kata confession ndeko wana ya danseuse vraiment il faut aller kana kata confession po nazomona aza na kata coalition na ba féticheur ebelé na ba féticheur ebelé et puis ba féticheur wana oyo bazo ko entourer ye pona ko sala parce que ya makamwa mususu donc na iko komona ndeko wana dans ces wana na mona komba merveille na moni aza na coalition na ba féticheur ba marabout et puis aza na kati ya aza mwasi moko azo simba bakisi trop aza mwana bakisi trop ba protection trop alors nzamba pesa nga message sérieux alors nzamba otesa ngai na moni après enterrement ya fiyo auti kokufa oyo ndeko azumbasu na eko mona retour moko eko salama spirituellement et pas fiyo wana merveille bato ba mona ngo retour moko eko salama message eyaka nango pona mutu nyonso message ezali pona parce que nazana message d'abord pona TikTokezo wa bengi Maria vraiment message ezali pona ndeko Maria omoni mama Sarah mokiliza na ba problème ezana ba réalité belé tant nzambe alobaka eloko cela veut dire il y a quelque chose où se passer na katwana ndeko Maria il faut lukanga message nga nazana ngo pona yo eza très important il faut vraiment comme appelle numéro nanga obenganga ils un message très important par rapport il y a état de santé na yo omoni nani expliquer le comment pour doit comprendre non message je concerné Maria tant mutaleki na média a petit témoignage mais témoignage en est vérité bato balandi Saratola TV, la chaîne qui assure. Koyeba musala esala kelengi bondi melangai esengeli koyeba ke na occasion ya 4e édition trophée mwasi ya talo organisé par ONGD SD magistral et sika wapi la journaliste influenceuse et femme entrepreneur congolaise Saratola azwaki bongo diplôme d'excellence kasi botu na ngezalaki pona nini pona ba émission kitoko oyo asalaka na ko respecter déontologie éthique kaka ndenge zalaka notamment émission histoire vraie belle susu émission parlant du business kasi tango azoki trophée oyo Saratola a dédié ki yango na basi nyonso ya Congo nazalaki sélectionné lokola mwasi ya talo na média en ligne. Je suis la seule chroniqueuse où va remettre là mérite na trophée. Donc ça montre que même si on est dans le bêtise, même si on est dans les clashs, même si on est dans le buzz, mais il faut tous à la rappeler un côté positif na biso moko ou peut-être ekoki ko sunga yo lobito ekoki ko faire représenter quelque part au vandana ba grande personne avec les grandes dames de na vanda ile donc bokanisi esili tiens lokola azalaka na fondation ezali ko porter kombo na ye Saratola mokolo ya dimanche 25 décembre 2022 akendaki bongo ko fêter Noël na ba orphelin oyo bazalaka bongo na orphelinat amema situé na quartier 7 de commune ya Njili esika wapi mama ya bolingo ya motema malamu Saratola abinaki aliaki pe apasaki ba moma kitoko elongo na bana oyo
baparent na bango batika mokili ya se kasi moto akopesa bango affection azalaka te basepeli kofete na mama ambiance ezalaki ya kosakana te kasi bobosana te ke ane passé Sarah Tola elongo na fondation na mobimba babimisaka bongo quelques mama na bahopito nyonso wana na susi kaka ya kosunga pe kosalisa Sarah Tola walai ndimelanga ke oza ya nzambe mapamoli na nzela na yo basi ya boye nde kongo eza nango mposa mpo na développement ke yo oui. Compte 40. Compte 40 ezali titre nzembo oyo artiste musicien Diego Milito auti kobimisa kasi kokamwa ayembi yango na Sarah Tola oyo nanu ayemba te yoke loko yo arc-en-ciel le bimi po ekanga mvula elembo nini sheri na ngai otie na motema Chiswaka Patrick nazolela tous les jours papa Samuel ya maman Madolelo na Germany tala bon consommer déjà compte 40 pour eza déjà disponible na marché de disques et na ba plateforme nyonso boyoka po eza na bakunga danger eza na clip ya qualité musala esalemi kitoko Diego Milito bayembaka nde boye po olakisi expérience ndenge oyembisi Sarah Tola oyo nanu atikala koyemba te mais abimisi son ya qualité pe respecter ba note vocale kaka ndenge ezalaka ke yo oui compte 40 client nanga seyo fournisseur quarantaine nanga seyo les clous et les marteaux chapelle na bamoupe chrétien repenti confession Gina c'est bolingwa Amatu Patrick Chiswaka. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these two dates, cause voilà, bienvenue dans l'émission Nabino ya Analysons tous ensemble. Ezalaka bongo présenté par votre Sarah Tola, votre blogueuse, votre influenceuse. En tout cas, lelo nazanga monté, nazana prophète Ezekiel Wabishima. Bande konanga bocha kiti. TikTok. Nazobele la TikTok mobimba bocha kiti bo vanda na radi boso. Na kesu na bande kona bisa ba diaspora. Na bele libino na bolingwa kolo yesu bocha kiti bo vanda na deuxième rangée. Na longwe wana bandeko na ngai na ye na niveau ya Kinshasa ba joueur basi ba joueur bocha kiti bo vanda. Ba danseuse à Villanova. Fabrice Maestro apparemment vous avez épargné te. Yo pe bozwa kiti na yo ozokumba bato te. Fabrice faut ba village faut bazana ndako andele. Bo fana na ndako andele bino nyonso yo moko chekiti ovandi liboso wa na bato a commandement. Bande ko makambo eza minene. Na linga présence ya prophète Ezekiel te. Ba message o eza lelo. Na makambo ezoleka na lelo na réseaux sociaux eza somo. Maria yaka pardon, yaka na babeki. Zela yo za na babeki faut ba respecter bata TikTok. Bofungwa na nzela, Maria zo ya na babeki azokota. Vanda. Lelo lisolo ya pota wana. Ezobima na media. Donc batu nyonso pe obolingaka
bon découvrir la vérité ou ils ont circulé dans l'actualité nous ces les réseaux sociaux bon vanda wana donc ça l'analyse na prophète Ézéchiel et puis il y a ma bezaka lobai na message yango eza na niveau nini pe kotumba côté nini et ko toucher coin nini makuta didi bon délivre bon c'est qui derrière la caméra fungwela biso plateau j'ai dit un grand merci na ba meilleur fan du monde na ba tunyo stu bolinganga bo soutenira vraiment émission où analysons tous ensemble. Prophète Ézéchiel, bonjour. Bonjour maman Sarah. Bonne santé. Oui, Nzamba zo batela biso nangolo Nzambe. Malgré tout moi ba grippe beti batu makasi na kin, mais Nzamba épargné biso ça va vraiment. Ça va vraiment. Moi bi ke batu ba douter na auto hein. Babi o prophète andeni akoma oteka bakisi na ba savon. Bon, tu vas douter parce que Bible Zoloba, mon peuple périt faute de connaissances. Au monde christianisme, tu as une partie spirituelle, donc spiritisme balobaka, ou tu négliges kayango. Mais tu as une organisation. Makambo ngana Zolobela, esa spiritualité. Parce que couper ça va formule spirituelle ngam na bandangote yesu sala ba formule ba soyi appliquer mutu na miso aibise kene na mai ko que n'importe quel mai talbika siloé tandis que ba ifrata ezali matinde na siloé mai ozaki na banzombo ebele c'était déjà une formule ou ba bengaka une cérémonie donc couper ça mutu savoir couper ça mutu nini c'est rien d'autre que eza de la spiritualité ou to tena kata mutu to tena kata loko to esi mutu asalela c'est rien d'autre bonzambe donc eza penda bon. Maman moi akomeli ngabi prophète Ézéchiel azalaka kacher po alobaka makamba spiritualité azalaka kacher na passé na e tondengeni po ya vandaka na spiritualité alobaka makamba ba démon alobaka makamba bandoki na ebité okoloba nini pona mama na zotala bi selon ye amonara outa kacher yango yebi spiritualité mingi lobela sur spiritualité. Non, nazalaka kacher te be nazalaka judoka na bano sala judo na linga kande na mata ceinture et puis nzamba ya ko benga na ministère na âge ya 13 ans ti sikoyo nde na komi ko sala nzambe boye. Bon, so na lobela magamba spiritualité, c'est parce que naza d'abord na mission ya sentinelle. Or koyeba adversaire na yo et sengeli d'abord koyeba ko bundana adversaire et sengeli yeba ba point fort na ye. So na révéla ka spiritualité ou bien na lobasi la démonologie, c'est parce que na linga kotali sa batu ki ba Satan, il est aussi fort. Diable azabo alors pona ko bundisa ye, il faut koyeba li kofinyo sengeli ko beta ye. Ya on to lobela si la spiritualité. Donc eza bongo. Mutako ye pa nanga papa ne na zaboye mobali na ngai bakangie na kisi. Après c'est un dossier na oyebisa mama teke mama tokende osala jeune ya 10 jours pour mobala ozonga nete tandis que mobala azomela ne 1000 kekuna na kopesa ye formule na yebise no loko na mobali bakanya na kisi luka chemise ya mobali yaka na opasa na kata chemise tozwa solo à partir ya solo to mona corps astral ya mutu po bandoki balinga kosala elamba ya mutu po babela double astral ya mutu po mutu azaka d'abord double yo wana nyoso na esa spiritualité ce qu'on attend na ozwango na ko désenvoûter yango c'est purement la spiritualité et ça bondo quitter donc ma bezaka ke batu balingi siko ko senga nzambe révélation te to kangama plus na bible to yoka ka bi oh bible peut oh to sala ka eza incomplet pour bible na biso na bible o ba prêtre catholique bazo sala na o ba juif ba nango eza différent donc bible o biso to sala ezali bible yo e utaki mingi na colonisation o ba retrancher beaucoup de vérités parce que ba livre de noches ezate ba makabe ezate makambe bele ezate na kati ba partie spirituelle ezate na kati bible donc eza o ba tu ba okanisa te ba tunde ba ya pour jusque là na adoraka Satan te. Je crois Jésus-Christ, il est mon Dieu, il est mon créateur. Mais ce qu'on a dans les prophètes, il y a makambo asete na ndima makamba spiritualité. Soko ye na mbaso beti ngambas na lokolo et dendi ezongelio. Donc c'est ça ce que moi je crois. Merci beaucoup prophète Ézéchiel. Lelo na ba question mingi ya libanda maman mo pa benga lobi nga maman Sarah tout na no prophète Ézéchiel. Pourquoi ba sur l'actualité?
Bon, nabani ministère les lotés, nabani ko sakola pona ba konzi, na sakola ba mamolang, ba yebi même avant mamolang ko tamabé na sakola pona ye na mona liwa, na leka même na digital et pas ya Pierrot, na pesa prophétie si la mort ya mamolang. Mamolang ada vivante na sakola. Donc yingo ba te mamolang ada personnalité publique, les lois tika biso, mais na sakola. Donc ezali loko na banakala. So na sakola ka pona bato baza na kata ba actualité, c'est parce que nzamba lingi bango. Au moins succès les moko ke soki Kanzambe te o se retrouver na kati ya libungi pour succès tango latio ozala na maîtrise te yango siko nzambe lokola lingi batu wana o bayebani wana bato baza ba personnalité publique nde nzamba lobela nga pona bango yango mona na lekaka na pesi bango ba orientation. OK. En tout cas, merci beaucoup prophète Ezekiel batu botuna nga ba question na tuna prophète Ezekiel. Je pense que bo sepeli nango. Alors on a olinga avant to kota na message oyo ya kinango. Merci beaucoup, prophète Ezekiel. Quand on a eu le banao, avant tout, quand on a un message, on a sur la plus mingi nano, on m'a faire comprendre batou, bas savon des chances, bas savon le rababu tout ça là, batou ba olinga baye, bas savon au salaramona nini, et puis quel est l'esprit qui est derrière ces savons? Pour batou ba na besoin bas somba, mais balingi baye ba savon ngoyo moko salaramona maboko. Toza ba savon ka o batu ba tekaka yo prier sur yango balingi ba yeba ba produit wana ba savon tekaka ya ba chance ya ba longola botutu eza ba savon nini osala rango wapi. Vraiment merci beaucoup maman pour la question. Mutune ezali et puis ya nope ezali pour na maramba ba savon de chance tozali na ba savon de chance tozali na ba poudre d'attirance tozali na ba huile de séduction tozali na ba parfum de protection tozali na ba huile de succès tozali na ba biloko ebele bon eza ba biloko esala mingi pas ba juif donc ba frère vraiment ya Jésus et outi na Israël donc ngai na sala ba commande ba biloko ane yepo ba juif baza bato ba l'équipe biso na spiritualité même Yesu auto bondela lelo ba aza utu nzambe na biso tala nzamba ba juif ande ko na bango donc ayakinde ayeko linga biso ba nation nde lelo to komi bana ya Yesu donc ezali pena plus si la spiritualité na kati ya ba ou bien produit ba osela ba biloko wana eza plus ba plante naturel, ils ont pas plante naturelle, ils ont ba nzete, ils ont ba makasa, donc bazo sala ngo ba mélange, ba chimiste na bango bazo sala ngo ba mélange, ba bi ki non nzete ndenge za boye, ndeti lelo oyo lumba et longola plus botutu. Basio bazala kepo, il y a des filles comme ça, au monika mobile soit bimina e, au moni mobile a dégoûté. Soka bimina e bika nzoto ne a dégoûté. Basi msu ba comment obanga moi soit zui la soit obanga mobile e ba ya vampo en boya yi. Donc comment le roi maladie moko boye. Alors wana ba benga ngo malchance. Ba msu ba benga ngo poka na moi lingala ya biso ba kinois. Alors ce que po eloko wane longwa basio bana ba kawana a partir ya lumba oyo. O ba to chaka na babiloko. Or ils ont joué un rôle très important dans la spiritualité parce que plante autoza na yango na kati na yango ezaka na ba énergie ba benga yango les deva donc ba deva bazali ba classe ya ba ange o nzamba tia bango ba vanda kana ba nzete baza wana pona rôle ya ko pesa biso protection ko aider biso ko créer bonne santé et puis ko soutenir biso nzete ndenge za bo elobaka nzete eza na réunion esala ka réunion nzete botaka nzete za ma donc e jouaka rôle presque ebelé même na bakaya bambula soki babwaki lo kaka kindoki nzete akoki kozala lokola ko protection na yo ayambi kaki wana mo bulambi na tongo nzete eziki donc eza ma mbebele ba kisoto mais la baspirer tout eza na ba nzete na biso uti na Afrique mindele ba genre ba développer ngo ali ba commission chimique ndete yango lelo tozo mela donc eza ba biloko ezali tellement spirituel eza na ngo mélange ya ba plante conséquence ezati o so meli yango so sali yango bandi ko lota biloko mabe non nga depuis que bato ko sala ba produit oyo nde na pesa ka bato ngo bateke na exclut combat Jésus non combat Jésus-Christ ezali eza puissant ezali kolona nyonso Yesu azala tambola na Moïse mais ataka pouvoir na yena nzete ya Moïse abanda osala miracle na kombo ya Yehova te mais abanda osala miracle na partie nzete babenga ngo le puissance si liminaire donc nga na sala ka babiloko wana au cas où que mutu azana problème par exemple ya maladie en PC
malade en peso lio que l'hôpital pour hôpital a l'obésité infection après sur antibiotique obikité mais ngana savon ko ezo longola ka malade en PC mutazui abandi ko sokolango eza savoir spirituel eza na ba énergie spirituelle na kati na yango 100% bonzambe mutasali yango azui solution donc au lieu mutake ne pas nganga ba pesa bi pesa abela liboma asala boyi akoya na ye pa prophète apesi mbongo na ye to pesi ba produit to ebisie nyonso ko sala tanga kombo ya Jésus Christ abani ko sala yango azu solution donc nazawana nazo aider batu ebele o bana ba cas spirituel ndeti lelo o mama Sarah to lo bango na monde ba pasteur eza ba pasteur ebele o ba koki ko bondela pona batu mais pona sujet tali ke ko zongisa libala ou bien bolingo bazalaka incapable soki to sali constant na ba église ebele mutakoya mundimakoya papa mobali nanga akimi ndako 2 mois akei pendant 2 mois mais pasteur a ebisa maman non kota retraite il y a 4 jours maman est à côté retraite à 4 jours a dit solution te ti pasteur comme pe kolinga maman ngo lisusu et ça la maka ote nzambe akaboli biona mobali wana na moni nzambe libito za na yo pona opambwama to mona ngona be église zo sala mais ce qu'on mutaye pa na ngai ngana ebisa mobali na kei OK ça va savant d'amour ezali au ça la prière boy na pese pisom ko attirer mobali asali yango 2 jours ezebele mobali ya bengi azongi mbongo na liaka ya wana na bongisa ba mabala ya batu 100% Jésus-Christ na ebikisité na ebi bonganga te donc c'est un peu ça. Merci beaucoup na lingai quand même to lobela sur ba produit oyo te kaka pour na ko faire comprendre pe na bandeko bana bese ba sombango me bazo banga ba omona ngo lokola eza magie. Alors prophète Ézéchiel kolala kolamuka yondo bengaki maman Sarah naza na message ya koloba na ebité ba message na yo soko pesi ekomi koya kocha trouble ekoma komema ba problème ekoma komema makelele bon na ebité lelo message eza na ngambu nini ya ba musicien ya ba comédien ya ba tiktokers ne nazo banga mafinga na ebité message lelo eza na ngambu nini na tikeli yo caméra prophète Ézéchiel. Merci beaucoup. Message et yakanango pour na mutu nyonso message ezali pour na parce que na message d'abord pour na tiktokers yo ba bengi Maria et puis naza na message yombo yebisa ko to na obandela ponga na message wana pour na Maria na message pour na to bandaka na mutu tangi kombo na Maria vraiment message ezali pour na ndeko Maria omoni mama Sarah mokili eza na ba problème eza na ba réalité ebele tant nzambe alobaka eloko cela veut dire il y a quelque chose où il se passer na kati wana si ndeko Maria il faut lukanga message nga naza nango pona yo eza très important il faut vraiment koma pena numéro nanga obenganga eza message mo très important par rapport il y a état de santé na yo omoni na nina expliquer le comment pour ba comprendre non message je concerné Maria tant on mutaleki na média a pesi témoignage mais témoignage yango eza vérité bato balandi na bandoki bana kati na bato normal bana kati na bato pe balingi yo baza na kati alors bandoki ba osala ke eloko yo lobi ba yebi très bien pour mama la misumine ba bike makambo zo besoin likuta ba kokotela na sima wana ba détruire final na moni mensonge moko si tiktokers wana OK par rapport à histoire ou à beti lisolo ya pota OK donc message na ye ezaki esengeli a respecter bato na ye ou balingaka ye parce que omoni babilo mususu tango mutaleki na kata media alobi kete naza na pota lokole polinga depuis des années mais ngai spirituellement ndenge na monaki na vision eza bongo te ndeko aza na pota moko eza muke aza na pota ya munene te ndenge alobi na media abe pote bandi banda ti non pote eza bongo te OK nde na monaki na vision na ebike ndenge aza wana ayebi eloko nazoloba pota na ye eza vraiment ya muke eza pota à partir ya genou na ye alors tango abandi kopesa témoignage na ye nzamba revela ke eza na bato ya misala molili oyo déjà bazo ko contrôler santé ya ndeko Maria po nazomona à la longue pota aza nango wana bako compliquer yango de plus en plus
Probablement mususu na lingite vraiment ko bimisa ngona média mais non senga na ye moko ndeko Maria aluka ngai. Mais ayebelo ko moko ki témoignage ya pesa ki par rapport à pota ya beti 11 ans. Eza yango te. OK. Donc ayeba ke monda molili déjà esimbi témoignage joana. Alors ce ko ba lingi ba komi se loko wana. Et comment donc réalité. Donc là donc inzo nzoto. Donc ce qui ndeko akocha tembe ou bien batu ba roloba te prophète professionnel encore aussi à ça la live a filmé pendant deux makolo na ye abandi pendant awa ti awa abandi pendant ti awa au moins que makambo prophète azoloba et c'est solo. Donc je suis pas là pour na ko douter c'est le kalobi mais tant que voyant na moni déjà ba ennemi de ba koti na kati ya témoignage na ye pour ba komisa ngo réalité mais en réalité pota na ye za na moke eza banda ateti na c'était et puis ana pota 11 ans. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup prophète. Tous les camarades on a deuxième message Zanini. Voilà, deuxième message na lobela ki nzamba taisanga ipo na ndekomoko ya danseuse o esengeli ale kanakata confession. Ndekona ya danseuse vraiment il faut aller kanakata confession pour nazomona aza na kata coalition na ba féticheur ebelé na ba féticheur ebelé et puis ba féticheur wana oyo bazo ko entourer ye pona ko sala parce que il y a makamwa mususu donc na iko komona ndeko wana dans ces wana na mona komba merveille na moni azana coalition na ba féticheur ba marabout et puis aza na kati ya aza mwasi moko azo simba bakisi trop aza mwana bakisi trop ba protection trop. Alors nzamba pesa nga message sérieux na eko mona diable azo ko utiliser maloba na ye eza na maloba moko ezo tambala na réseaux sociaux o ya lobaki par rapport ya récemment ya liwa moko ya ndeko mwana poto mo babaki limbaswa maloba o ya lobaki wana. Alors skoba ennemi na ye ya fille wana ya danseuse wana alors benemi na ye ba kotisko na se maloba wana nde sikoyo ba ye ko sisite liwa oyo tiko salama oyo. Alors nzamba otesa ngai na moni après enterrement ya fille wa tiko kufa oyo nde kwa zwimbasu na ye ko mona retour moko e ko salama spirituellement et pas fille wana merveille bato ba monango retour moko e ko salama ba monango. Alors nzamba zo bisanga na bisaye alukanga d'abord il faut na séparer na ba alliance na sala na ba marabout na ba alliance ya sali wana na séparer na bango pour azala protéger sinon bato bakoyoka ka sangoka na réseaux sociaux awa eloko moko ya mystérieux et le canavina ye ya mona zoki message wana za ba mabele ona mona ki na ba ina na flasher nanu à comprendre que no message oyo eza ya ye. Donc c'est ça. Quand on a quatre messages wana o utikopé sa mère ndeko merveille ndeko wana mwasi akufa ikomona ye Niclette que son âme repose en paix akufi na mbasu mibale na makolo na ebité est-ce que ba innocent baza censé peso babwakeli bango mbasu ezwa bango to mbasu ezwa aka muto asimba kisi to muto akota na banda kwa nganga to muto asala ka batu mabe mbasu ezwaka mutu oyo même ceux que ozali concerné même ceux à concerné te et que joyo ezo dépendre par rapport ya aura na yo ou bien protection na yo batu mususu lelo oyo ndeti mwana mwasi oyo auti kotika biso aza innocente eloko wana ezuye parce que spirituellement aza inférieur par rapport à l'adversaire ou à beti makambo wana ozomona koto dossier ezaleli lelo bato belé bazo kufa bayebi na bango likambo bazo kufela te yana mso ba se retrouver dans la prison aza innocente. C'est la même chose na baliwa msusu o ezo sala ma partie ya bambaso po donc ezaka ke mutu moko ba yiniyo mutu moko alobi te ngana osuki saye nga fona fandi saye. Donc une fois kaka atali signe astrologique na yo ayebi kaka signe astrologique na yo akope ko détailler date de naissance na yo kaka à partir des réseaux sociaux pour ne bande ko ba fongola ba compte ya ba Facebook so ba tchaka ba réseaux sociaux ba date de naissance na bango soit à partir ya non na yo dès kayebi yango abeli double astral na yo
a lancé mbala moko venin à serpent o babengi na kombo ya mbasu soki a lancé yango mbasu wana soki ye écoute que même oyebilika mbute il fera écoute protection na yo eza inférieur mbala moko esali nini ezuyo mutako za même na poto aza na poto akobe ko lancer pe maladie ya mbasu yeti na Afrique c'est possible. Il suffit que muto aza kuna o azo travailler ou bien dans bato na ye aza contact na bato baza awa. Donc adresse spirituelle ya poto na adresse spirituelle ya awa akotinda ka ba djinn wana bakoya bakosala coalition na ba djinn baza awa ba localiser mbala moko muto na bisika zali commune bisika zali ali soki na kata famille ya mwana mwasi wana ezala batu oyo balingaka EPT bato bazana misala molili baokende baosenga permission epa na bango bako faciliter encore nzela bon aza famille na biso mais mwana to na posa to boma alors lokola bino bozo occasion wana bon to kabolaka musuni yango OK pas afongoli nzela malade c'est nini ezumutu. Donc likambo aliwa ezalaka likambo mutu moko te eza likambo ya plusieurs personnes ya mona mutu mo babeti maladi moko boyi na kata famille bato bakatanga mutu ka musika mtabeti non eza coalition na bato ba na famille na bato ba na quartier ba o basepelaka na ete na kolo likambo ta principal o pena zali pena ennemi géré na ye a lancé à kota coalition na famille na bandoki ya famille na o ya quartier ba fongoli porte pas babeti mutu ma malade ezui. Donc essaye loko ça la marapo ngai na yambi baka mutu suso mona ye papa na ngai innocente mais ba betinga malade ya mbasu na bondeli pona ye na pese ba produit à prière pas mutabi abiki mais aribité loko te innocente mais azui mbasu et ça en fait mbasu ezarani eza venin eza poison eza babwaka ngo na mai na mupepe mbasu ngo babwaka ngo ndenge nini ya kape ndenge nini ici la ndenge nini. Bon, mbasu ezali venin du serpent. Eza venin ya nyoka parce que eza bambasu ebele bambasu ligoro de ezali bambasu ya serpent ezali bambasu ya serpent ezalaka oyo babeti mutu na lokolo mais ematier ekende tika ko atteindre sexe ya mutu. Ya babenga bambasu ba venin du serpent. Alors mbasu wana ndenge eza wana soki eye ekoti na kata nzota mutu omona mutu ako tuta na libanga moko boye esalika gratinir ya muke mo pose longwe azwaka moi linzaka katika poso wana pa ndeko to makambo ibandeli ou bien moto a moto ka ya pamba aziki ka na moto a moto kande ko zika wana mapota mukie mbasu et se manifester soit muto asenini a glisser akoyi lokolo ezuma choc bani ko vimba bu et comme pota mbala moko mbasu ya mwana donc mbasu wana eyaka na mipepe eyaka parce que il y a 4 éléments toi na moto toi na mabele toi na mopepe et puis toi na mai eko ya na mopepe eko ya na mabele eko ya na mai ya komelomeli mai ya komeleza de affecté eko kipe ko ya na moto ya mona dusu bazoka mbasu mona ziki na moto mususu abeti libakwa koyi asali gratinir na mabele mususu omona ka mai ka ya pamba oyo azosokola yoki malili mutema moto mbasu za nini ibandi donc mbasu ezana ba façon belé oyo ya kapé zoka via moto et otala teke ozala innocent ozala coupable même oza coupable et même oza innocent et kozoyo ezo dépendre na protection na yo et bongo bato bazaraza pe na protection te asambela rane pe ya grave te mais ba maladie wana ezwa kaite bato wana to benga bango banani. Mama Sarah, eloko bengi protection na kosambela c'est deux choses différentes. Kosambela ezanango coutume na biso mutu na sakenda ko prier mais protection ezali une partie à spiritualité. Yana ba biso mona sambela ranete amela rane whisky na ye amela myoso mais ana protection ko le même pasteur. Muso moni pasteur a bonne la lobalangi mais ana protection na se mais mpagano a la protection élevée. Alors spiritualité nezali base ya makambo. Ba musicien otoloba ba musicien profane belé, ba l'équipe ba pasteur belé na spiritualité. Po ba yebi aza musicien abine la ane sexe mais dans la spiritualité ko le ka mosali ya Nzambe. Po spiritualité et na religion c'est des choses différentes. Alors na koto ya protection. Ndeti fille moko boye ndeti message na tu ozo pona ndeko wana ya poto azana ye mutu simple asa métier ne simple mais azana protection o ya somba pour mso ba somba protection à 3 ans pendant 3 ans mbaso ekotate pese ekotate malade ekotate mso asombi yango ya 2 ans mso asombi yango ya 1 année mso asombi yango ya 3 mois ba mso ba kata bango ba kamo azu protection ote ya katoka nganzoto
bateka yango batebele basala kango wana eza banso aza protection ya libela bazali donc eza nango normal donc il suffit que ozala na connaissance moko spirituelle au comprendre te bato wana bato mo mabe nde na koti guerre il faut nazala na mo protection donc eza nango normal. Ok, donc moi nzambe pas koya akoluka protection. Moi nzambe akoluka protection. Oui, et ça possible. Moi nzambe akoluka protection même biso ba prophète tokoluka siko protection. Protection oni ni siko biso tokoluka. Et ça protection ezali pas nzambe yemoko. OK. Wana protection na biso. Moi nzambe na protection oyo nzamba pesi mais protection na pe elembaka. Oui. Protection na pe elimbaka po il arrive que même ba chrétien ba beta bango pe ba malade moi pe na mutu asambela makasi ba beti mbashi mutu asambela makasi azwi nzoko mutu asambela makasi makamne pe ebebi il arrive aka po demo akota alongola protection et pas na yo esengeli amema yo na inamitié avec nzamba zo protéger yo amema makambo nzamba lingaka te yo sala une fois même makambo nzamba zo lingaka te obandi ko sala obandi ko sala o se distraire allez satana fongoli amona apporte ezali tant abeti maman mbuma ali mutasui azui problème yango monaka soki ngai na tekaka ba protection liminaire eza ba parfum ka muta pomper donc une fois ozana na moment moko boye oza désespéré ozana ba stress ozana moment ozana kanda bilo bongo dès que tu as appliqué ton parfum o eza spirituel même soki ozana état de faiblesse même ceux qui ozo kata taba ko kata tabo yebi yango ba marié comme ba yebi yango même ceux qui ozo kata taba oza na protection na yo ezala yo loko te même moi ça na mutaba kisi moyen zo makambu na yo ezate donc on a protection. OK, merci beaucoup. Je crois to continuer na message na éviter ba message mon corps le ba ko za ba message misatu. Bon, message dernier message wana ezali message ya ndeko moko oyo oyo batu ko lakela awa ba fi moko na cimetière naza na message na ye moni makambo susu tango ezoleka les gens bazongo lokola black te eza makambo eza vrai alors ndeko botamba fo lukanga oluka numéro nanga na yebiso makambo wana ona ko lobango na media boité mais na ko détailler makambo fi wana salaki mais na ko yebisaka mettre botamba benga numéro nanga na yebisa makambo nzamba yebisinga par rapport ya vie na yo par rapport à makambo esalami eza ventir te eza makambo yo soko sali erreur te soko sali erreur plutôt mabezali donc eza makambo pena na mona epona ye eze belé na ko lobango na médiaté. Merci beaucoup loko meki ko protéger makambango na ebité pour ko protéger ngo donc ebika yo mais na sepeli place oyo kotiwana ya vidéo ya mona mwasi wana waza kusaka sur le plan spirituel. Est-ce que mutako ke no kosaka to ko sala contact na bato basi ba kufa ko la musamilimo na bango na cimetière? Sur le plan spirituel vraiment ils allaient très dangereux au moins cimetière et l'équipe bisika nyonso na pouvoir cimetière au monaka. OK, et l'équipe place tout yango monaki même ba grand prophète babande toujours ko sala ba prière na ba cimetière yeso sala prière na cimetière amema Jacques Jean na Pierre bakena na cimetière nde bisika cimetière ezali place oyo communication spirituelle ezalaka stable ndenge biso tozalaka na ba réseau na biso awa il faut antenne réseau connexion stable te il faut oluka bisika antenne ezali alors cimetière ezamo po ezali place oyo ezala facilité pour contact ya milimo esalama po bato baza wana na kati ya batombo wana baza ba esprit donc baza na facilité ya kobima ya kotambola ya kosala nyonso oyo mutako sala alors soki mutake na cimetière abandi kosala ba déclaration. Je vous dis, déclaration est plus rapide et puis éco-salama. Pour bateau, nous sommes koufiana, bamsusu bazaki banganga. Tango abeleli bango, bosala muto mabe. Esprit a bateau bakufana o bazaba banganga na bomoy. Bako ya bako rendo sala muto na mabe. Donc c'est possible. Mutu so akoya aye na cimetière, aye pona kosola na mama na ye. Mama tala ba passe le kinga mingi nazo souffrir de poko fotika biso makambo yo simba te mama bundelanga bitumbeleki mwa mingi azuma nani masanga tsamba parce que bato bakufa ba milaka mingi masanga tsamba ba milaka miel et puis ba
bamelaka mingi milk ezanga sucre ou bien maki na kati nango f wana so obwaki il faut lobi bango obwakeli bango bato bamilima bato bakufa oyo eza wana mbala moko bakondima eloko yo osala et puis baexécuter na besoin na yo. Comment la vidéo wana nde na biki message eza pena important oyebisa ndeko ayaki na makasu nyonso mona sali wana babenga yango rituel rituel ya nécromancie. Nécromancie est un culte des morts. Et le Koran est très dangereux pour la vie de Koran. Donc, ce qui ne voit la looking de Tiabengingate, Makamo de toi le bien de Ukougisama. Donc, j'ai compris que cette fille-là a eu pena ma spiritualité à Bondoki. Ok. Donc, ils ont pena réalité. Donc, dans le cimetière, ils ont coûté Moutako Salaba Black dans le cimetière. Ils ont placé mon mabé très dangereux. Très mabé. Donc, c'est un peu ça. Ok, donc, Toloba. Tout le monde qui a Simba Kinzungu a joué écouteur nae abi écouteur eza loke lembo nae a tumbi yango a sangisi bakiti kasa moko atie na nzungu a pelisi alimete a joué masanga a sopi a joué likasu alie a boakeli bakoko. Voilà. Après ebisi bango abi aye kotika molimo ya ndeko wana mobali na cimetière. Base à charger nae vie nae comme le quoi milinga wana zomata en fait cérémonie wana tolo ba moi si wana zanganga azanani pour que ne robela batu bakufa na cimetière azanani bon normalement et puis azai makolongulu normalement ta on a tali vidéo wana j'ai compris que azana nganga te mais azana mutuma kocha ki apesa ki rituel on est formule ba pesa ki parce que d'abord batu bakufa d'abord comme madame makasu comme masanga comme eteni ya ilamba et puis ko ça la service ya moto au moins ndenge apelisa ki moto wana abela ki déjà ba jini ya moto donc ayebi makambo wana donc mutu wana lakisa ke penda bien et puis ko tika la makolongulu wana eza déjà signe face à la contact direct na bato bakufa au moins tango bali ko saka milingana ne bozo mona ezo bima na milingana déjà esprit mobimba ezo tambola donc maloba ndenga zoloba maloba na wana e komi lokola milinga wana ezokende na mipepe donc akangaki déjà ndeko mobali wana na mopepe na moto na mabele et puis na yango mona bongaki masanga masanga ngi koloba mai moto ti bozomona makamutu oyo asali wana donc ça veut dire que attendre ndeko mobali wana akiko luka solution wapi a trouver solution te ti maloba nyonso alobi e okokisama et puis la chose grave tant azoloba bakoko na ngai obokufa bolamuka bokanga ndeko kingandi na monde spirituel parce que nyonso oyo to salama oyo salamaka biso na physique et salamaka biso déjà na dimension spirituelle donc eza cérémonie moko be baye ba ko initier ye batalisaki balakisaki yango moni ya salaki yango donc eza bongo. Okay. Vraiment prophète Ézéchiel ozo révéler biso makamoko o biso to yeba kité ana bato mususu ne bato bazakalala la muki na ke cimetière na ke obelela mama na ke oyebisa mama na ke osola na mama na ke osola na papa nzoki eza kokota en contact na ba démon to na bato bakufa. Oui eza bongo eza vraiment mutazo kota contact na bato bakufa parce que bato bakufi ba vivaka na monde ya bawei mokosu to kolobela si monde wana ba vivaka kuna bayoka biso baza wana bakoki pe ko sala intervention ko aider pe biso alors bato pe bakufi o na de l'air vivant bazalaka ba occultiste soka ke kuna soko beleli a continuer ka osala musala na ye ya ko sala misala mabe et puis akoyi pe ko exécuter demande na yo et puis asali mutu mabe donc tant moni mutu ke kuna ake ko sala makambo kuna donc aza mutu yo aza contact na bato ba oui donc bato bakufa eza milieu moko penser eza mabe makasi eza mabe makasi cimetière même ndeka bato balekaka wana bakeka kunde bembaleki wana donc so za penza na protection makasi te mutu ma kufa koza quelque part ayebi be bu ayibi pe aura ayibi pe chance na yo ake atekeli ba féticheur ba ko consulter dans ça. Merci beaucoup prophète Ézéchiel to comme na suka mais question on a retour nango est-ce que zaramala mko kende cimetière enterrement bon kokende enterrement ezanango malamu dans première réponse deuxième réponse ils appellent ma B eza malamu pour la muto yo ayebi spiritualité ayebi ko se protéger
eza mabe pona muto ayebi spiritualité te azokende ka bongo taba ignorance akei nyonso ba koyebise bosokola maboko bosala boye abasalaka boye asali nzoka eloko asali wana déjà akei komiteka ndeti bato bakenda komoko kende boye bokunda muto awa bato so batemi na ba cimetière bato amati likolo na tomba muto eza mabe makasi po muto akufi wana amoni ke bomati likolo na ye bo respecter ete boye ko respecter Mutuna bino boye ko tika wana ils peuvent aussi détruire ton aura a ko pe ko yiba pe loko ya mo so tali plupart ba malheur plus que et comme la rabiso misusu ya kana bato ba kenda ko bato yo batana na bitina ko kenda ka mingi ba enterrement o mona kenda ka trop tape so ko tabi ba via bato ba kenda ka trop ba enterrement o mona ba vie na bango za la bien te ba vie na bango pene za la ka bien te so ça pena constat ya bato ba mesana ko kenda trop ba enterrement kenda ka ba cimetière ya donc akoma ka bibembe ka bibembe na bibembe o mona ba vie na bango za ka bien te même o moni bato bazaka même na ba cimetière wana ba belé bazaka na ba protection et belé bato ba tumula ba mabulu bato ba busa ba cercueil ba tombe tout bazaka na ba protection donc ko kende cimetière so za na ignorance ou la protection te eza mabe pour na vie ya moto eza mabe et on mona ba pays où eza développé ceux qui cimetière mona ba bazana nombre bato ba limité au bako kota au bako déposer corps ici. Merci beaucoup prophète Ezekiel, je crois to commis vraiment na suka émission na biso na mono lobi na maître Botamba luka on a privé et na évité passage na on émission lelo bato ba retenir nini et puis message nini okokito conseil nini ko pesa na maître Botamba o bongo ba kabi molimo na ena ba kufa. Vraiment message ezaka ke maître Botamba bisika zali message nazana ngo pona maître Botamba so mo nazana mo ba réserve muke a obimisa message yo mais nga na flasher muke o comprendre pourquoi na yebisio o lukanga makambo nazo yebisa yo nzamba tali singa ezana batu oyo ba fille oyo même temps ozala awa même temps oza kuna na mboka poto oyo au pesa bango ba engagement ça veut dire linga bango vivre na bango vanda na bango alors ba fille wana nyoso wana bazoko luba ba fille wana nyoso wana bazoluba mabe pona yo eza révélation za matali singa alors eloko yo omoni salameli yo wana c'est parce que eza ne loko moko boyelekaki oyo yebi maintenant senga na yo obenga ngai po na pesa ba orientation au molimo centre pesa kinga sinon ba fio bazolela na kombo na yo na loba mingi te benga ngai. Merci beaucoup prophète Ezekiel, merci na ba de connaissance to bozuli baku munene ya Rolanda émission na biso o analysons tous ensemble tukutani na bino mbala sima na émission mususu bino ba bozana besoin numéro de contact ya prophète Ezekiel botala na barre d'écran na bomona numéro na ya WhatsApp ezawana benga soko zana mituna benga soko zana besoin ba question benga pe yo mutu ba pesi message soko lingo kota en contact na ye. Alors merci beaucoup tukutani na bino mbala sima na émission mususu. Au revoir, ciao.